baignon so bazwi ngolo akolanda biso le susu na monga oyo na pesibino mbote sika bozali olobela na monga oyo ezali le fondement des sorciers dans la famille et belé abatulelo ba makambiza malamu te na kata mabota à cause ya fondement ya sorcellerie so te na kata libota wana moi si soka bali soka ke ifason mobali soka bandi makambo malonga bandi ko sala matima moke komona toujours fakita ko ibandenge ni keno toujours avancer par rapport à mon terre. C'est ça. C'est que la famille est sacrée. C'est pour cela qu'il pose les fondements de la sorcellerie dans ma famille pour contrôler la famille. Et dans 7 fondements, la famille wana sorcellerie. La sorcellerie divise pour mieux régner. Division na kata mabota na kata ona batu batala na kata me bazali bota moko. Quand on dit que na kata Congo il y a vrai prophète bazate lui il réside où. Si vous remarquez ces choses de la famille na bino donc ça dit to kabwana to koma 2K to koma 3 capitaux comprendre que dans notre famille et en Nzambe moko bal la sorcellerie à fanda. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Pamboli oya mona na katembeni mama kandelobi Kolebe mapapu masobe mafuta Toko kesikana longo na nzambu oyo mabenga na makomi Voilà, bah, milieu c'est toujours, vous laissez là toujours pour la lecture à 4 chaînes, la Bible des Nazariens TV, la 4 émission, la Bible table 5. Vous a présenté par votre humble serviteur Dadzi Moukoya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à Maman Tiffany pour la confiance au président. Je dis aussi un grand merci à l'équipe de Les Nazariens TV. Moi, je suis Yves, au hasard, c'est ma caméra. Je suis Gira, au hasard, c'est ma caméra. Je suis Alain, au hasard, l'équipe de Les Nazariens TV. Merci vraiment pour la confiance au président. Je dis aussi un grand merci à celui qu'on appelle Bienvenue Bienvenue Kapima, pourquoi pas prophète Gérardin Louang, grâce à ce que vous avez. Aujourd'hui, c'est un grand merci à Philomène Moukoyamoté, ma viveur depuis Londres. Je dis un grand merci à ma base impériale depuis Maroc. Lelo, les Nazariens TV, où nous avons déjà pasteur représenté, pasteur Joe Yves, il y a un thème autre, mais même sous na kwa même sur ya sika mais pour partager les pour partager ngana ina bino le mot et ba thème ngozali ni to le botai déjà ko na ba émission oyo ta kolika on est déjà tout le qui par rapport à la femme de nuit à mari de nuit ba sirène ya tout le qui en le ko mi thème ya sika to yiba ngana ba thème pasteur Joël quoi mais biso Allez,
nazokatela nzambe losako na se sikoyo tozokata losako sikoyo kuna nalingi nakatela nzambe losako awa on y va allez katela allez tozozonga tikela nzela nazozonga s'il vous plaît tika nzela yoka olingi libala olingi kobote olingi mosala mpona nini aussi on a essayé déjà Maloba. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Ok, voilà, l'homme de Dieu, moi je vais gentil par rapport à tout le sujet. Donc, on a prière par rapport à tout le chanson à la chaîne, on a catéché les jeunes Nazariens. Baignon Sobazui, Ngolua Kolanda Biso, les Susuna Moma Oyo, na Pesibino Mbote Sika Bozali, na Senga Kabino Tamunion Sobo, Kobakana Kolanda Biso, to la Kanaba tellement Kitoko, to Bimisaka Pona Tina na Biso, Oiza Makambo, Oiza réel, Oizali solo, Oizo Sala Mapenda na Katna Mabota, na Katna Vie à Bato. Yango Tozoko Talisaka na Biso pour que Tamunion Soto Lokalobo kwa Nzambe, pour que Topambo la Peto la délivrer. C'est ça. Et les bons délits, il y a na Motonio Sozolanda Biso, na Sengo Tongoli Kaloko na Mobile Sikozali, Tobondeli Nzambe, éternel Dieu d'Israël, Zambango na Kebonyo. Tika ete moto nyonso oyo akutani na libaku ya kolanda biso na monga oyo zambalola ozala nzambe na ye ebikamwa esama na tina na ye alanda mate ya oyo attentivement pe enseignement to formation oyo ya wetango ezopesa na tina na ye nkolo moto akutani na likambo oyo ya wezamba bomo libondeli ya ngonga oyo ebikisa pe sauver moto moko dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth ainsi prié. Amen. Amen. L'homme de Dieu, thème na biso tolingi tolobela na ngomba oyo ezali le fondement des sorciers dans la famille. C'est-à-dire quand on parle de fondement, c'est-à-dire moboko na vrai lingala, moboko ya makambo ya bandoko efandisama na kati na mabota. C'est-à-dire quand on dit que moboko c'est-à-dire la base ya makambo oyo efandisama ya undoki na kati na mabota. C'est ça que yango toli totalisa na bana na Nzambe. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de familles oke bazana kati ya kozanga bososoli na makambo bango bazobika na kati na mabota. Or déjà sorcellerie ezwa esika efanda. C'est pour cela que emene plutôt ememi makambo ebele na kati na mabota et na kati na mokili ebele ya batu lelo ba makambo eza malamu te na kati na mabota à cause ya fondement ya sorcellerie na kati na mabota ya batu. C'est ça. Ok. Maman, tout côté les fondements des sorciers dans la famille, c'est ça le terme. Oui. Ok, vas-y, l'homme de toujours au cas. Oui. Nous avons plateau dans la Bible. Ok. Malgré téléphone. Nous avons dans la Bible, dans J6. J6, nous avons une histoire. Et si vous allez faire la Bible, vous avez ensemble, vous avez la Bible, vous avez la Bible. J6, nous avons dans verset 10. La Bible nous dit, je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis, vers l'ange de l'Éternel Élie s'assit sous les téribites d'Opha qui appartenaient à Joas, de la famille d'Abiezer plutôt. Gédéon fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut, lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ô mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous a livrés entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main des mendiants, ne c'est pas moi qui t'envoie. Et pour que toi que nous na chapitre na biso to koluka ko kita penati na sekuna awa
Nzambe azobenga Gédéon. Nzambe azobenga Gédéon, pourquoi? Parce que dans la famille à Gédéon, il y avait des difficultés. Il y avait, c'est-à-dire, il y a bien été, c'est-à-dire, dans la famille, il y avait des pauvretés, qui prévaner Gédéon, Azaki Moutoua, Niki Saka Foufou pour la Bamandia. Donc, c'est-à-dire, les gens faisaient ça dans la Libota. Alors, un jour, Batu Oyo, Nzamba Yoki Bango Mawa, Tamu Nzamba Yoki Bango Mawa, Nzamba Tali, Abi, et c'est un peu dans la Moko na Bango pour que Abi qui s'abang. Oh, na kati ya famille ya Gédéon, ezalaki na nzambe moko oyo batata na bango moko basalaki comme la sorcellerie babengaki Baal. Écoutez, dans d'autres familles, les diables ont placé leur fondement de la sorcellerie pour nuire la vie. Il y a toute une nation, il y a famille mobimba, il y a mamabumu nyonso. Donc c'est-à-dire va placer le komoko to va placer makambo moko oyo salake et bebisa libota mobimba. Au moins na libota wana batu makambo tamola malonga te. So tay na kata libota wana moi si soka bali soka ke ifaso. Mobali soka bandi makambo malonga bandi ko sala mati moi moke au moins na toujours fakita. Mosusu soka bando kita te mais au moins na tanga bandika ko mata pa mutanenga na fo balongola eba kitse ba moto kita na se. Donc c'est-à-dire, dans la famille, la sorcellerie est un fondement et fanda. Et fanda dans la famille, ceux qui m'ont tout battu, la socialité, la Nzambe, ton Nzambe, a télémissi mon tout le monde dans la na bango, libote kotika la toujours quand l'ingwa. Dans la famille, Gédéon, et Zaki na Nzambe, mon abenga di bal. Bal oyo, et vanda ki nanda kwa banane, et vanda ki nanda kwa Gédéon. Nanda kuna bango moko propre, tata na bango nda simba ki Nzambe oyo. Donc c'est-à-dire, si famille souffre, si famille ma maison tambola malongate, ma batu baza ko avancer te, tata na ba Gédéon zoyeba. Oui, tata na ba Gédéon yende que ce grand kasimba asimba Nzambe wa bengi bal. Na kata famille ma maison tambola malongate, ma maison simba te. Écoutez, si to kitina na c'est pour na faire comprendre bateau. La Bible nous dit dans verset 19. Gédéon entrant, préparant un chevreau. Wana asololi na Nzambe. Si réellement que c'est toi qui m'envoies, si réellement Zelanga Awa n'a que nebongisa offrande, n'a qu'on peut ça pour la tinanayo. Et Gédéon entra, prépara un chevreau, un fils avec un épha, des farines, des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous les téribites et les présentant. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain. Posez-les sur le rocher et répond le jus. Il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avançant l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher, un feu qui consuma la chair et le pain sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon voyant que c'était l'ange de l'Éternel dit, malheur à moi Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel à face. Donc c'est-à-dire, Gédéon a dit que Nzambe de mutabengi pour que acte de sauver libota na ye et vandi samaki na sorcellerie. C'est pour cela que vina bango bande ko tambola malamu te yoka azoyebisa na Nzambe. Gédéon azozokisa na Nzambe ta Nzambe azobenga ye. Gédéon abisi Nzambe. Famille na biso eza les plus pauvres à Manassé. Et biso toza les plus petits. Donc ça dit batu batala ka biso kututé. Na kati ya libota oyo bondo ki efandi lokola fondement. Et ça, oui. L'homme de Moscou, un moutou, ou bien famille, et quoi il y a toujours avancé par rapport à moutou. C'est ça. C'est ça. Gédéon, bazala qui pète na kati na koyeba. Bazala qui te na kati na koyeba. Et quand la famille est souffrir, quand il n'y a rien ne marche, il n'y a rien ne marche dans la famille, mais il y a une visitation à Nzambe. Visitation à Nzambe. Écoutez, c'est pour cela que quand tu vois que les choses ne marchent pas, et c'est pourquoi? Parce que quand tu cherches Dieu, et quand on zoue Nzambe, Nzamba la Bible nous dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Quand tu cherches l'Éternel et pendant que Israël crièrent à l'Éternel.
enzamba yoki enzamba tali pasio bango bakomi nango ndesika o nzambe ayaki pour que akuta na nzela ya Gédéon pour ka sauver famille na nzela mutu moko nzamba ko sauver famille nyonso na nzela mutu moko nzamba ko bikisa libotama na nzela ya Gédéon nde nzambe asala que sorcellerie o efandaka na nzela na Gédéon sorcellerie wana ezala bani thème par rapport à bakindoki ozala ki na ba famille na biso surtout nous les Africains mais des fois tout le monde on dit que vous les pasteurs vont pas zapper ba famille par rapport il y a message au ça la famille. Oui, le problème est que le problème est ça que le monde des ténèbres existe. Et cause à la continue cause à film soit dans la photo atteindre la famille va donner moi quelque chose mais par rapport il y a un message là yo les lots filles on a pour mon appel ah et on m'a on a pour tous ces et marcher et on a on va la balle toujours divorcer na bango là c'est que il faut lancer sa famille dans la c'est en famille non le pasteur Batei Bongo là basungi batuté écoutez la famille est sacrée quand on voit la famille est sacrée c'est pour cela que diable sait que la famille est sacrée c'est pour cela que il pose les fondements de la sorcellerie dans ma famille pour contrôler la famille. La famille est sacrée. Écoutez, et l'autre côté ici, pourquoi? Parce que les temps anciens, nos pères ou nos grands-pères ou les arrière-pères, ce qui les arrière-pères, naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que tu as un galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino moi mokio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monte na nesalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boyede bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo auzika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Kubunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Ton akata ma famille. Et cause dans les temps anciens, nos pères, quand on là,
oyo kotseki bango bazosalela bondoki et voit que neti makambo malonga or ezalaki makambo lobi ekoya kokanga lobi ekoya kobebisa lobi ekoya konuire bato makasi mingi. La famille est sacrée, c'est pour cela que diable sait que la famille est sacrée, c'est pour cela que à côté si sorcellerie na kata ba famille pour ayeba ko contrôler famille. Et nazana 7 fondement moko o ezotalisa ke na kata na famille wana sorcellerie za kofandisa. Première des choses, ebele na bato bako pesa biso raison. Et bien, première des choses, la sorcellerie amène la division dans la famille. Dieu est là pour réunir, pour qu'il règne. Mais le diable est là pour diviser, pour qu'il règne. La Bible nous dit dans Jean 10, il vient que pour dérober, détruire et égorger. Donc c'est-à-dire détruire, quand on parle de la détruction, de la division. Écoutez, la sorcellerie divise pour mieux régner. Elle décampe et de méfiance dans la famille, même pour des choses. Oh, il y a pamba. Quand tu as ta famille, écoutez, lisons tout en Romains. Romains 16, rapidement. Romains 16, 17. La Bible nous dit dans Romains 16, 17. Romains 16, les versets 17. La Bible nous dit, je vous exhorte frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous de qui? La sorcellerie ou des diables ou des sorciers. Donc c'est-à-dire, surtout prendre garde dans la division. Si on continue à m'aboter belé le okuta ba division au sabanati. Moi na papa pour l'autre, moi na maman qui bayoka na raté. Moi na tata moi sina moi na problème. Toujours cause à makambo ezani la sorcellerie n'évanouit makambo. Ba division na kata mabota na kata ona batu batala na kateme bazali bota moko. Bien aimé, si vous remarquez ces choses de la famille Nabino, donc c'est-à-dire, trois capitaux, comprendre que dans notre famille, la sorcellerie à Fanda. Sorcellerie fait un fondement de la sorcellerie à Kofan. Si Nakata Libota Boy, tu vas téléviter le rôle à Gédéon, au moment Nakata Liboto division, vous allez toujours. C'est que la niveau la vidéo a pasteur il y a toujours des divisions parce que vous quand on répété c'est que après des mots là des mots tout à passe l'homme de Dieu des mots tout à non c'est le mots division quelle division oui parce que nous on a le vite c'est que l'homme de vidéo a pasteur de vous quand on raté c'est que des mots là ça diable à côté kate esika oyo arme na ezali ton fruit na ezali. Dieu nous a donné le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bénité, la patience. Et là où règne l'amour de Dieu, ou là où règne le fruit de Dieu, le Saint-Esprit règne là. Mais si au côté si au division ezali, pour on a la claire na question na yo. Et si au division ezali, c'est-à-dire na motema ya bato ba boti division nzambazati. Oui. On nzambazati c'est que azan le logo moko ya Satan na kati na ye. Nde Satan na koti. Tu peux si finalement déniveler ces raisons par rapport à maman le baki. Il peut se faire raison dans l'andakité. L'andakité avec na Congo Bimba. Ba prophète ya balonga, prophète ya solo azadi pasteur ya solo azadi. Te wana ndete. Wana ndete et wana ndete. Diabète libanda. Quand on dit que prophète a solo azate. Diabète libanda. Te kolobabeti libanda là ils ont engagé. Moi je réponds à la question. Une question dans été l'homme de Dieu. Kolobabeti libanda ils ont engagé wana ndete. Pourquoi? Wana te parce que lui aussi c'est un prophète. Quand on dit que Nakat na Congo, il y a un vrai prophète Bazate, lui il réside où? À Congo. Quand on dit qu'il y a un Congo, on sait qu'il y a un Nakat. C'est qu'il y a un Nakat. Quant à moi, je sais que Nakat Nabiso à Congo, il y a des vrais. Parce que quand on parle là, Nzambe asali ngamba catholique mi boyoka les bino ba pasteur ya mboka na biso mais
Il y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour parce que... C'est qui mais Naza clair, quand il y a la division, c'est-à-dire c'est que fruit moro ya Satan les alliés. Quand fruit moro ya Satan les alliés, les mener la division. Donc c'est-à-dire c'est ça. Donc c'est-à-dire pour que n'a passé na deuxième point et na kata mabota oyo sorcellerie za kovani sama, on trouver la pauvreté, deuxième des choses. Na kata libota ndengono ko on trouver pauvreté za kovani sama. Pourquoi? Na kata libota na pauvreté, na kata libota ba général. Je l'ai dit que dans nos familles, nous sommes dans une famille qui est pauvre. Nakata Manassé. Pourquoi? Parce que Zaki n'a pas de Zaki à Kofan. C'est-à-dire que Nakata na famille na biso toane loko kutute. Tanga na nigi saka fufu. Pourquoi? Parce que Nzambo avandaki aboyi batuba avancer, batuba kende liboso. Et Nakata na mabota ya boye. Et tata moko donc c'est-à-dire mutu moko bo amon a okende ti 40 ans avant bango. C'est un moko tita komi ya quartier. Donc c'est-à-dire vérifier bien dans ta famille na bino za fondement moko evandisama oeke batuba matate batuba avancer te batuba kende liboso te. Donc c'est-à-dire amekana bunda na bato kuta kolina bango tile ba okende bashini. Mais yé ateka rango batile lo. Tile lo za na promesse moko ya mukepe promesse moko ya vansakate. Donc c'est-à-dire na kata ba famille pour retrouver pauvreté za kovandisa. Si batabwe ba telemite le rola ba général ba renverser tel toujours, toujours la fondement sorcellerie. Donc ça dit, la sorcellerie amène la pauvreté dans la famille. Mène ceux qui semblent évoluer, retournent toujours. Donc ça dit, toujours. Toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ont un fondement qui contrôle la calibota, où ils savent que azate, avancer azate, azate. Au coup de la famille, bien aimé. N'hésitez pas, Lukanzambe. Lukanzambe, babonde la ponatina na yo. Babimisa, Bible dit tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Donc ça dit, et c'est le okota na kata Christ pour que condamnation na vie na yo dans la chuchoté. La sorcellerie est mémi makambe belé na kata ma vie à bateau. La sorcellerie. Il y a la pauvreté, bateau makambe zo tambola malonga te makambe za ko avancer à cause il y a phénomène ou sorcellerie. Diable a ébi a joué à moi avant de savoir la carte dans ma côte. Pourquoi? Parce qu'il va contrôler la famille. À part ma côte, avant de faire oui, mais non, le problème est que au moins, la Bible nous dit que ce monde est sous la puissance du malin. Pour que bien elles à la contrôler, plutôt les familles elles à la contrôler, diable a joué toute acolyte na inaloba. Azuba acolyte a placé bango na kati na mabota. Pourquoi? Parce que but la sorcellerie c'est de nuire les gens, de détruire seulement les gens. C'est ça Jean 10. But la sorcellerie à moi. Donc ça dit de nuire, de détruire les gens. But la sorcellerie na kati na mabota. Alors diable, c'est monde sur la puissance du malin. Azu ya ba acolyte até na kati na mabota. Moi na kati na mabota, il y a des acolytes, c'est-à-dire il y a sémence de sorcellerie pour que ba ko nuire mabota nyonso na sena moi. Alors na kati na mabota soki bana ba socialité bazokuta na kati na makambo esengeli ba lukanzambe. Na lobeli division, na lobeli la pauvreté. Troisième des choses, na kati libota oyo esengeli ba yeba ke na kati libota na biso bondo kezo vanda wakuta haine. Na kuteko lo bango na bandeli awa. Mwana mama kulutu na mwana papa leki. Donc c'est-à-dire mwana bango ba ngai na etiliwa tiliwa tokoloba na kate tiliwa. Donc c'est-à-dire la haine et ça aussi et loko moko tango evandi na kati na mabota esika oyo la kisake sorcellerie eza ko vana na kati na libota oyo. Si tokoyi kotanga na Proverbe 10 le verset 12 et si on peut comprendre malamu mingi. Proverbe 10, le verset 12, la Bible nous dit la bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite de querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La haine excite de querelles. Haine, comme mutazana motema ya haine, ya bokabwani, motema ya haine pona muninga mususu. Ezobenda makelele. Alors là où est-ce que makelele ezali Satan azofana. Bokutani na kati na libota ya boye esengeli boluka nzambe botelema na kati na libondeli. Tala soko za la tâche de pour na famille bino bozamala omi.
hôtel ma on renverser hôtel bolingo zonga bomoko zonga na kata na libota na bino et pour que kimia nzambe kota esika oyo bato bazoka bwana esika oyo en ezali nzamba zate satana ne mutazo réunir na esika wana. Ok, voilà l'homme de Dieu, tout va voir sur la émission. La mission, le lieu juste vraiment introduction. Le lieu juste introduction. La émission, il faut avoir ce que tu as décortiqué, tu as cause. Oui, mais ma société, dans la famille, ok, oui. Ma cause, ma cause, oui, ma société, dans la famille, on est d'accord avec le mais le lot, oui, oui. Moi, tu vas la prochaine émission, non. On appelle un culte, on appelle un comité, un culte sur le pas tout quand on appelle belé. Nous va souvent ça nous peut simplement numéro contact. Tu vas pouvoir contacter pour poser on est par rapport à développer na prière au bazar va problème ou autre chose. Le basuka na boko pesa na bandeko nyonso bazolanda biso. Eza que Yesu Masi azozonga kala mingi te esengeli na moto nyonso koyamba ye kolandisa mamokonzi mpe mobikisi po ete ntango tozokutana ensemble na bonzambe ekozala malamu mingi. Nalingi naloba boye yo okutani na makambo nazoloba to ovandi na kati ya libota oyo makambo boye ezalaka luka nzambe yamba Yesu Masiya okota na kati ya bopimi na makambo oyo parce que ntango oyambi Yesu Masiya okomprendre makambo oyo telema lokola jedo pour sauver famille na bino ekozala malamu mingi. Toko continuer yango po topesa ba cause pe topesa makambo nini sorcellerie ezosala na kati na mabota toko continuer. J'espère que tosuki na 3 points ontologie ezomema division ezomema pauvreté pe ezomema haine. Alors toko continuer et pour que oyeba sorcellerie ezomema nini na kati na mabota lelo oyo mabota ekoti na vulu yeke makasi mingi à cause ya fondement ya sorcellerie na kati na mabota. Olingo benga biso na plus de 143 89 59 57 858 plus de 143 89 59 57 858 okozwa ngai moko pasteur ozana tina lisungi ya prière oezitete benga to solola ozana besoin pe oyo kanzambe benga to kosolola na yo oyo kanzambe enzamba kolobela yo oyo esengeli kopesa yo na nzela na prophétie zamba pambola biso. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à l'équipe de Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à Prophète Luanga Grâce. Merci vraiment de nous soutenir l'émission aujourd'hui. C'est un grand merci à Bienvenue Bion Wakapina. Merci vraiment de nous soutenir l'émission. Je dis un grand merci à Judith Tayego depuis les États-Unis. Merci ici Rosalie. Et on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata